Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver. Place nyoso bozali na pesi bino mbote. Na présentation ezao ya bino ndeko Vero Kaembe, votre combattante. Lelo na émission na biso le temps du changement nazanga mo côté bo constater que nazana bapaya. Bapaya oyo baye ko visiter biso lelo bango moko bazali awa bakoloba eloko nini yango baye ko ebisa bana Congo bazali bana mboka na baye bazana kacha mboka. Bango moko bako se présenter. Bande ko mbote na bino? Mbote moi journaliste. Na yambi lelo bande ko na biso Équateur spécialement baye lelo ko ebisa biso makambo ezoleka na Équateur bango moko nde bayebi. Donc nga nazali nanga wana na katikati pona kotuna bango eloko nini yango baye kosala bango bayebi nde makambo ezoleka biso toyebi te bango nde bako expliquer biso baza mieux placé pour expliquer biso maza koleka na Équateur. Yaya na pesi biso bino mbote. Mbote mingi ndiko journaliste. On se présenter comment na onani? Comment na ngai maître Odin Itumbeni. OK, ozana nyango na génération consciente. Naza moko ya ba fondateur ya génération consciente de l'Équateur. OK, merci. Oui, merci madame. Jean-Paul Elekola Angema moko nakati ya lisanga ya génération consciente de l'Équateur. OK, merci. Et Yaya moi aussi. Merci. Naza Faustine Bopeke, membre de la Génération Consciente. Ok, Nandeko, baza côté nangai. Yaya nani kombo? Ngai ndeko Louison Mubenga Botuli. Naza l'un des fondateurs de la Génération Consciente de l'Équateur. Ok, Yaya kombo nani? Ngai ndeko Diebanza naza membre de la Génération Consciente. Merci beaucoup. Nazo tuna bayaya namoni bango lelo baye awa namoni bango baza furieux on dirait baza na klanda makasi nalingi ba expliquer biso eloko nini yango ezoleka vraiment na Équateur ba expliquer opinion mobimba baye baza na Kinshasa na baza libanda mboka yaya expliquer biso eloko nini yango ezoleka na Équateur. Merci beaucoup madame. Eza kanda pasipe mawa na Équateur. Équateur la province moko oyo ebwakwami. Donc to tikali kaka boye toza na mawa na soni depuis que blessé bandi na toza humilié mbalo tembala oyo eleki. Équateur est géré par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Yende moto atie Équateur na mbilinga bingamoko na degré absolu. Nakati yote motuna papa atie bino mbilinga na ndenge ni expliquer biso malamu poto comprendre tozali koyeba te nini yango ezoleka au juste eza nini yango na gouverneur na bino. D'abord kobanda na pouvoir na ene abandaki wana tango zaki élu na députés provinciaux a organisé un peu un complot d'état na niveau province. Donc makamoyo surtout ça ma province Équateur ezana malamu te depuis abanda asana mosala moko te. Un gouverneur qui tient toujours ba réunion na lingala, un gouverneur oyo azana politique moko te pour que province etombona. Tant sous mingi. Ate ba ministre provinciaux 6 ministres bandekunaï. Yaya na kati mutuna te olobi asala ka ba réunion na linga peut-être asala ka réunion na linga pour batu mususu ba comprendre malamu non mais atie bande kona est-ce que biloko bozana ba preuve nango ke batu atie wana eza bande kona e moko ya libota na ye madame ba preuve eza ebele même notre régie financière régie na biso financière de DGRPEC eza géré par moi na ya liboso ya mwasi régie na biso o eza ya province Équateur. Il est géré par moi, à moi aussi. Il pas bien en boutique.
nature na boutique donc province Équateur eza géré te maman depuis à côté pouvoir ngo mulango asai na eloko moko te abok na banga te accueillir groupe na ye na baninga na ye ya PPRD comme si PPRD ne za pouvoir tilelo tisika wana na bureau na ye ka bata PPRD tozo comprendre te et puis baza ko tenir ba propos moko ya xénophobie so za tala kami te ba réaction ya société civile ba ça image na ba notable avec no toboye akangi bango ti asai que abenga babino bango to asai ba match wana bo baza be équatorien te donc o baza topé baluba to basweli ba bimi côté balumba. Pardon à Katiote. Merci maître Tokationa Numukie. Tokozongela osima. Tokende pa yande kona biso mususa mobali. Yaya Mbote. Mbote maman. Expliquez biso makambo eza koleka lisusu na Équateur. Yo lobi boni na makambo eza oleka na Équateur. Oui, car ndenge osala constant. Car ndenge osali constant na début ya émission que bandeko bazana kanda, bandeko bazana pasi pe mawa. D'abord province Équateur kobanda na ba kulutu na biso ti lelo oyo ndenge toyebi bato Équateur toziraki mboka na biso ekolo Congo pendant plus de 32 ans mais ba notable na biso d'abord faut na interpeller bango awa na émission oyo batikala kosala eloko moko te pona province Équateur toye kozwa régime yandeko Kabila a travaillé na bandeko na biso Équateur ti abimi batikali kosala eloko moko te pona province Équateur tosuki wana te oyo siko pouvoir tozana ngweza pouvoir ya peuple pouvoir yandeko Félix Tshisekedi Tshilombo oyo biso to bundaki oyo bandeko belé bakufa oyo bandeko belé bakangamaki memba biso mususu poto tokoma lelo na niveau tozana ngo mais fort malheureusement que ndeko oyo aza siko kuna na niveau ya province ndeko Bobo Boloko Bolumbu yende lisusu aye kokunda province Équateur kokunda aza kosala eloko moko te en complicité na bandeko na ye ya PPRD yango na kosenga na papa Fachi na bika aza kolanda biso na bandeko baza ko entourer président de la République bon megana no kotala pe province Équateur babosana ngo mingi 18 ans ya ndeko Kabila eti kolekawa ata chantier moko te ya inaugurer ngo kuna likolo ya conscience ya ba kulutu na biso balaki pembeni na ye baye kotindela biso susu mutu mususu aza siko kuna Bobo Boloko Bolumbu depuis akoti lelo yo na loba deuxième année na ye yango atanzela moko te dans Équateur bandeko na biso baza na bazamba na bamboka mike zingi mboka mbandaka bazosa bilanga baza na difficulté même ya kobimisa biloko na bango po koma na ville mbanda po bateka biloko eza kopola na kati ya zamba nyoso wana pona bandeko na biso a PPRD yango na sengi na président de la République na ministre intérieur bamikana kotala kaya bandeko na biso ya Équateur. S'il vous plaît. Merci beaucoup bandeko na biso ya génération consciente na zotu na bino mutuna parce que tokomi okoma na suka émission na biso eloko nini yango vraiment oyo gouverneur asali bino penya oyo ezonyokola bino pe eloko nini bokosenga na chef de l'État to message nini yango bokolancer na bana nyonso ya Équateur maître pesa maloba plein de copains le bino tena maloba après. Merci beaucoup madame. Nazana kanda makasi vision à chef de l'État en Équateur est à piétiner Équateur délaissé 18 ans il y a pouvoir il y a Kabila à Kenya Équateur aucun voyage mais à Sali 85 voyages na Kalemi madame Équateur je l'appelle maintenant la défaite province de l'Équateur. Nous avions fait quoi pour bénéficier soro ya motindo oyo Bobo exhibateur Bobo spoliateur akati ba mapango ya onatra batere ya ba ministère Bobo ateki yango Bobo donc doué na gabeji financière azu mwana na ya mwasi Clarisse ati yewana na régie ya finance
alobi nature kuna pa otula kamisolo tika kosenga ngai susu eloko. Madame, Bobo azui zamba ya ingende na ya bolomba atekela ngo ba chinois à cause que zali exploitation locale pendant que l'exploitation se fait d'une manière industrielle, madame. C'est regrettable. Équateur, nous sommes un peuple uni. Nous demandons les sous-mounini tout ça pour les autres bénéficier soro ya boye. Le gouverneur qui dit le collabo voté les l'homme à droit à un bière, madame. Mais ça c'est manquer de nous. Ça c'est une opprobre laissée donc rejeter à la province qui a beaucoup de professeurs, madame. C'est regrettable. Les lois liberté ya expression et comme restreinte na carte Équateur au lobby. Aïbisio que aux âmes Équateur était bima njokane constitution et lobby tout congolais aza libre ya kozala nesika o aza ko se sentir à l'aise. Tokomi wapi madame? Tokomi wapi yango to lancer génération consciente structure ya munene oza na makila ya Lumumba structure oyo eza na makila ya fils Mukoko structure oyo toza toye mabe makasi définition na biso ezalaka bobo dégage ti bobo akokende toza la rébellion toza bamilisité mais nous allons user na ba voie légale nyonso nous conféré par la constitution pour ko déloger ko déchoucher bobo doit partir et dédé ministre ya intérieur atindi un télégramme pour ko zongi saba chef de secteur nyonso o yakala o bazana ordonnance je vous dis mais boba zui anyati Matondi yaya mwasi yo lobite bandeko balobi yo lobite yo lobi boni nalika mongo bazolo bana madame soki naza awa imaginez kaka baono so baza mibali menza mwasi nga moko parce que ezo salanga pasi pe mawa. Comment on a surtout jeunesse il y a Équateur qu'on s'est laissé corrompre par le gouverneur. Donc jeunesse congolaise, jeunesse équatorienne, ils ont corrompu. Gouverneur il y a Équateur tellement que Azomon a incapacité n'a commis au vu de tout le monde. Maintenant il cherche à influencer jeunesse na corruption pour qu'elle va soutenir. Donc ils ont ma case pour na mboka Équateur. Tous aussi un président Fachi a talé la biso likambo oyo a talé la biso province Équateur. Matondi. Madame, pour ça le végété. On le battait poignet. Aleli. Oleli poignet. O sale mboka na ngai na mabele na ngai na mabele ya koko na ngai déjà ya ngoti. Comment expliquer yo gouverneur? Résidence ya gouverneur ezali yo ye ofanda kana ndako na yo bafuta ko chaque fête du mois. Na mbongo na ndako ya yo moko bafuta ka yo utiki résidence ya gouverneur efandi yango moko. O moto motindo nini? Yango Équateur to sala nini? Bajo aka virus pepe de aka virus c'est une option na Équateur. Ka virus et cotisation na Équateur to sala nini madame? To kufela na yo to bomanani. Yango pona ngai président Fatinde Ajabo baluka mutu oyo bobo comment on bobo shi bogo wana alongola article la biso mboka article Équateur na wa côté attendez batu musu ba okama mboka ndeto utambola. En tout cas vraiment pour ça que les mamatika. Moi le basuka mettre poto suki sa émission na biso. Merci beaucoup chef de l'État kaka papa na biso. Alongola biso boboloko alongola ye azokokate te alongola ye toboy makambo alongola ye alongwa toboy makambo ekole province ya paix ya kimia bobo dégage alongwa soka longwite y aura des désastres en Équateur bobo doit partir incessamment et annuellement akenda tolembi alongola ye tolembi konyoka mama nyoko tolembi ko finga ma ko cholama tolongo alongola. On a besoin moka atia moto à comporter. Merci beaucoup. Facha yoki bino na todi bino botoji. Nanga ezayo doto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu fungola lola na
molimo na yo esimbanga nayebi na yo na kolonga bapasi nanga ekosila je sais qu'avec toi j'irai quelque part mais tu m'as choisi tu m'as mis à part naza mwana nelaka na kokufa te bilaka na ngai kokoma réalité tindelanga banjelu yawe osananga ezayo ndoto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tina suka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga osananga yawe osananga ezayo ndoto nanga ezayo nalingi yo na motema tindelanga banjelu yawe fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga. Vous savez, il y a des choses que les hommes ne pourront jamais faire pour nous, mais les anges peuvent le faire. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui héritent le salut. Ce que tu as toujours demandé aux hommes, tu vas le demander à Dieu et les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'amener. Osananga ezayo. Je te vois dans mes rêves et je t'aime dans mon cœur. Reste avec moi Seigneur. Mapamboli osananga ezayo nalingi yo na motema zalanga tina suka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga molimo na yo esimbanga. Yasika lisusu makambo danger leso ebotami BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV3 ose retrouver